Congo America TV, Patrick Mbouya Kaniki TV, Congo America TV, Congo America TV. Banamboka, on est sur Congo America TV. Abonnez-vous tous. Bende Lamboka, Lukumamboka. Alors, abonnez-vous na Congo America TV na YouTube. Place où vous avez info. Il y a ours blanc, il y a pembe. Douleur na motema na préféré na lela kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile oh. Zosunze mulokwa. Lelo na kanisia mingi maman. Bonjour anniversaire nangae komi peneo. Nzembo maman, nzembo liwa. Na mitali na motema o me na miyokeli mawa. Est-ce que comme ami nelongi nanga na kokufa pauvre o. Po bango bakana roro. Babalisa ya na motoro ya monsolo. On va devoir imiter. Non, bah voilà. Net yo au moins qui y a papa mais facile pour nous yembango, yango yemba yango mais misusu au moins que sobe mais quand on est lié au match yango OK, diembele no papa et sembla que facile. Non. Adai bando kenda la vie nanga e commencer lokola. Moto balé si poison anko azela kaseli wae. Nanyo ya ibi bolingo shida ibula. Oyibi bolingo simo pumbwe. Chagrin se kangiza le koti na kati sale explosion na subanga botiki la viva lo yembo. Po matoyi ko comprendre ye musique ye. Et ça musique ba tukududu takadadu takududu te. Non, je suis de nuance azo aimba bien aza pena nzela pe pour papa m'a déjà lobaki non. C'est bon. Souka. Oh, soura na sengi kofi olomide ya souka. Oh mon baby si. Oh, ne me sandeni nema. T'es sans polémique baby si. Oh, ah bon. That's one peut sini ni nyango. Sortie mondiale, il y a l'album Système de G sans Kobanga et Viva la musique. Et bah tu vas comprendre que après Papa Wemba égale Papa Wemba. Salut à tous les internautes. Binonyo Sorobolinga Rolanda Congo America Yemoko Patrick Mbouya depuis États-Unis. Tu me mets là tout le temps d'informations, tu me mets là tout le temps news ndeka bolinga rande bosengara. Les lots qui vraiment dans ma belé à moko ya ba grand chanteur ya mboka na biso RD Congo. Nabi que nous découvrir te nous besoin temps vraiment ya yoka mingité parce que yaza mutu ayeko pes ko lamusela biso papa Wemba aza mutu ayeko lamusa makambo to kanisa ne kei ndenge les grands courus papa Wemba tika biso to bulanet makambo kenda or ba ezaki na mutu mo boya zaki ya robomba ma quelque part abaki te na absence papa Wemba ngande na ozala pour na pesa bino makambo il s'appelle Neymar Anouma bo voilà donc yemo oyebisa biso kombongo na mobimba na profiter directement occasion na saluer Pia Mbemba derrière la caméra Juvenal Mboula depuis États-Unis Patrick Mbouya mukolo masolo oyo do masolo tozo sala oyo Patrick Mbouya nde mukolo masolango je profite directement à saluer Naomi Levande moi c'est Jimmy Levande na Poitiers en tout cas tous les gambamo direct beta moi li solo na Neymar. Bonjour Neymar. Bonjour BBM Congo America TV Patrick Mbouya Kaniki. Obi que Patrick Mbouya aibi série to bando tanga to benga na ba panga. Bozo benga na ba panga donc on a commis déjà panga. Mbouya Kaniki donc Patrick. Vraiment qui te retourner ni la santé. Ouais, santé pepele tous en la cuisine. Tous lamba avec maestro Maïka Mounane Mukubwa. 50 ans d'expérience. Somme trop. Vraiment. Ndera tu es vraiment tu es ma solo na yo mingi. Tu es vraiment solo et tu es vraiment bébé Neymar bébé Wemba. Anouma bo. Papa Wembo apôtre Paul. Vraiment ndera tu es faut tu es ma solo na o banano ko pesa batundera o tangi pe dia kombo ngolo na ngalo ba
moi éclaircissement vraiment ya combo parce que tu as Neymar mon bébé Wemba mon oui ça m'éclaircissement moi présentation normalement tu dois comprendre vraiment mon identité. Pambula pasi abiti deo pati ko bolingo na mo ito na butu oponi na yoko kende chance ya suka oboko pesanga kanda na yo mabe motema nebende ngai waya malade salinga nasa motema nani témoin senga moko mawa ebemba soso matanga teo ya bolingo balilaka evelanda la papa nasima ya lopango Pambula pesa comme sanaro Elvis et Mantosio Namo itona butu Yonde champagne de Paris Chance ya suka Oboko pesanga Kanana Eric Weber Motema nebende Ngai waya malade salinga est-ce que on gang vraiment Neymar vanda na loembo nde omoni toute une question mais à beti loembo moi brève présentation bah doit découvrir vraiment ouais Neymar nous mabo licencié en maths info ancien de l'Inikin na pesi ba tout ba c'est ça na Inikin donc mbote belé na pesi président waze quoi le petit bonbon de la sagesse mbote belé pour biso za côté mona bango côté ba intello tozali côté pe ya musique tozali quoi et la science et l'art mélangé quoi donc voilà essentiellement amant info mais aussi tu vas nous ndule ndeni oui omoni na mokili oyo nzamba tindaki Adam fala ya kaka po andima ne mbuma wana ya Eve alia et puis Caïn fallait qu'aza mabe Abel azala bien pour bon comprendre que diable azali makampe abie azali ça dit ça destin et tangeme zalara bongo Abraham fabota na 100 ans et puis Moïse fois mabana Israël 4 bango et puis Neymar fois alega na campus asilisa et puis aya ko pérenniser œuvre ya papa Wemba quoi Neymar on est prénom penato ezara ba sobuke to mi bamba biso mo Neymar eza ba sobriquet kaka kombo pena yanga pena ezara F comme Franklin donc Franklin ba tchara na $100 wana donc Franklin OTT Wembo yango mo ba benga papa Wembo ba benga Neymar Anumabo siko eza kombo oyo ba pesa nga na Abidjan tant ba kominga na ba journaux après avoir achevé et concert à papa Wemba na Abidjan biso tuna ba na la musique quoi donc nde ba pesa nga kombo wana po kombo ya papa Wemba etikala na Anumabo et comment place papa Wemba alors place wana sikoyo Anumabo wana babino Neymar Anumabo désiré mon pote ivoirien vraiment ni ne salara que pendant que papa Wemba et moi zalaki yo to tika ko découvrir yo ti ande ko bomba yo to zala na on na vivre la musique to ndene ezaka lokola nde tant Jean-Baptiste Jean-Baptiste Ayaki ni ne sala que Jean-Baptiste aya après Jésus mwana nzambe aya kozala baptisé par moto yo azali na simple moto mais mwana ya yo ko baptisé mwana nzambe ezaka nde nzambe a tracera chemin yo tie papa Wemba Jean-Baptiste Nzela na mais papa Wemba asali nzela ozomona asali nzela aye a baptisé ngai ozo comprendre est-ce que Jésus Jésus ça m'a mangolé Jean-Baptiste c'est yo ozo espérer que ça m'a mangolé oh papa Wemba ça là tout balobaka toujours papa Wemba aza omoni muto ya pesio baptême aza papa molimo na yo ozomona ezate lokola Jésus abotamaki pa ya Maria et que Joseph na Maria baza moindre que Jésus a qui na mission na ye ozomona papa Wemba salaki makam na ndenge Jean-Baptiste salaki ozomona aye a baptisé omona nga sikoyo na lokola mwana abotami Jésus aye mwana abotami omona après avoir kozwa baptême pour tuanda kozwa des cours par correspondance na musika déjà na ndenga sankour omona ke batu tout baleka bazala batete la bayemba na sankour bazaka batu ba voix likolo puis bazaka danger Luambo makiadi Luambo asa makam na ye papa Wemba asa makam na ye kumumanda chante
terrible na ba Ibrahim banen banen. Mais nde toyoka Neymar neti a fréquenté au papa mba boete na vive la musique donc neti yo ton papa mba kufinde simo yo ko te vive la musique ozalaka déjà ton papa mba zalaki mais a personne de chance royemba te to yo ko te vive la musique kaka ton papa mba akufi si na yo ko ton papa mba akufi et bon apôtre Paul azalaki na ba Marc na ba Luc na ba Matthieu azalaki na ba ngote apôtre Paul azalaki na ekutu na Jésus te ko mona Jésus te. Mais aïa qui sikoyo a commis ba épître belé kolega Matthieu yebisanga disciple ni nango ya nkolo o azakina Jésus comment kolega apôtre Paul est-ce que apôtre Paul amona Jésus te yango mo ba obenganga apôtre Paul yo ozam tout ya ba exemple tout so o tirer ka bilo la Bible o tirer boy mais elo mo peut circuler trop bien que o éclaircir que yo ya kinara après mort ya papa Wemba mais na ndenga parler net ça papa mba bozala na mino déjà ba relation tout ça parce que elo mo circuler na habité non na yo kangote pas na yo moro men na profiter en l'occasion na ngai na bato ba olanda biso a découvrir pe vérité so ezaki bon maman babi que yo zara vraiment na ya papa mba donc ça dit papa mba dozama enfant biologique ya papa mba oh bon bat ba circuler ma ramnios ba circuler mais makambana likambana ni na lobango lelote ba circuler onon et comme moi belé ah so bien lobango lelote c'est qu'ils ont fait c'est que non mon papa n'est pas biso de ba mission à la bon peut-être bon ils allaient rappeler que ba mission to ba na bangote aux non moi papa mba na ndenge a parler mais aboyaki ne o tchona kati viva donc il y a keite ma déjà ndo longola bilo on est bien depuis parler après ba bendi ora maman zala wana yonde mto longola pe bilo a papa donc yonde remplacer à papa donc c'est les gens qui allaient à bongo il y a un orbite ba circuler non pour obandi obenga e komo nini papa Wemba donc mwana nyonso devant papa azaranani mwana merci on tunisco ce qui enfant bio mais on appelle na mwana papa Wemba so papa Wemba là no benga papa parce que to benga ke biso papa biso tu dois bana oyatika parce que tu ande o considérer comme papa mais dans sens biologique que moi na oya bimisi na mosiopo na ene mama biso mbario sombo lobara. Obi combien de bana oyo papa Wemba amema ba na poto combien de bachege combien de bazulu combien de bana mema na poto il a toujours été papa pour na bango donc en tout cas ba complexé ba circuler non ba panza pendant information bobengi bien papa Wemba donc ça dit aza papa pour na biso tout. Bref, information comme on dit na souka pour trop kata hémorragie. Merci beaucoup au moins que Neymar aboy nego panza vérité lelo aboy nego la vérité on lelo mais miko ya vérité obimana onga parce que vérité a été bomba mindene nini souka et bimara nango kara là je parle pe na profiter na saluer Naomi Levant ndeka na lobaki petite sœur na kati ndé le soleil en tout cas na senga mambo za bongo Juvenal Mbula jeune homme en couleur depuis isa na mboka o pati mbuya vanda Neymar ye mutu lobeke en tout cas lukela biso Neymar to soleil Neymar avant to ke na question musu Neymar nangi obeta no mwelo mo papa Wemba tu ba yo kai sou moi yebi ka ndé sala ba otango Wemba blo papa Wemba. Ouais, bah, il y a biloko oyo ya kala mingi te. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Yahweh asali mokili akiti wana mabele, asali mabele banyama bambisieux. Alors il faut asala Adamu yango. Dieu merci ndani na mwasi na ye Anita Kambamba mama yakale mama seme choisis ma tata yakale papa yakale la 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 ma chérie aye ma baby mon homme oh ma femme kitako na yo ezobo mangai bibi eme bilengi na yo ezo sasanga na sala nini ozobo mangai na kende wapi ozobo ma yaka
Seme. Oyako. Papale. Oyako. Vraiment, na qui toko fort. Sankuru pesa, papa wemba mbote na necropole. Yebisa ye vive tikala sebana etike o. Babosa na kombo na yenzo kamobali amarosa. Wemba di yo, pere. Naimar na zanga papa wemba o. Coco Claudine, zonga mama Eric Weber. La. Moussa Nyangadou le bourgeois, général Malik, Baïb Makambo. Vraiment, kitoko ya trop. Neymar, tango yembara, j'espère que Batinyo sera satisfait. Tango yembara, bato balinga papa yemba, bato balinga belle musique, ya Congo, naibi que ba sepelara vraiment. Na y a un peu qui misi batut. Bato bakomi ba complexé, bato bakomi ko loba trop. Or Neymar lobaka na été. Ozomon. Eloko kimisi bato. Eza musala. Kimisi bana. Bato tout. Bato nini yo ale na kati ya vivre wa kimi. Bato tout bazo kima wana ba kimi. Ba vivre tu balongwe. Ben oh bato ba kima ibele komba. Et bon tant to yaki to tonga na yaki vraiment na ebite. Tonga na yaki. Ketanga ta de kombora ta de personnes ka ba kima. Oh omona ke baza susu te ba kima. Qui mande puissance ya Neymar. Mais na ebi sûr qu'il fallait ba kima rara parce que ça le gamba travail comme si on ba complexé. Ouais. Parce qu'on a minicho ndeto monela tout le temps on doit la so bozo yemba podium yo la na katikati. Ce qui makambu toujours y aura un homme de dans les devant. Donc to na hiérarchie na mouvement donc c'est que yo pe na minicho yo ndem to leader donc yo ndeli kolo ya ba poste nyonso ko. Non chef azali likolo. Chef d'orchestre Tosha Fulankanda et après il y a number one Bendo Son Motoyambo. Mais bah comprenez maintenant expliquer non leader il accepte que président leader ils ont muto ça là bas lead il y a Nzembu osomo ce que muto ça bas lead Nzembu ba oche na sukate ba oche kaka na 4-4 pour alors ça la image mais il accepte que yenda comme président. Exactement que alors ça la lead diabanzembu yangwana c'est normal bat ba benga leader Cornélie Malongi ska Marie-Laure Yaone Didier Bokelo Dibok ba leader o ba la posa o yiba yo ba mo bébé wemba Neymar nenga yé ayé na mamba papa wemba ndeka papa wemba bete ando cha ba mal à l'aise je sais pas ba mo kene Neymar pa ye de papa wemba kende ne ba sepela na tangi kombo te na lobby te ba leader mo so ne mais nga lobby car selon information de circuler donc ça dit papa wemba ne chando cha ba tout moment à l'aise nda kenda ki ba misupe wa sepela so tabwe Neymar abimi ba bité photo yi ba mo no azala mpanzi na biso pona to étouffer kaka ba rambo na vivre. La fois passée, on a eu un car, on a eu un moyen pour que les gens soient bien. Et si l'on a eu un boya, tu as un cours, tu as eu un vimba, tu as eu un comment. Et on a eu un perdre papa Rangai, paix à son âme. On a un professeur d'université. C'est-à-dire, Marambo est bengami car na palais. Et pas Rangai, et si on a solo nango tongo. Ozomon bato yo ba bimi brusquement à Monica car là et l'on roté donc na auto expliquer kalaming ta leader za muto ça la ba voix lead de so di so moni leader zo mo benga yo qui n'est pas na ese akoka so ça ba lead donc comme yo ko ça le ba lead wana or ngai donc soko somela ba car na ba parler en tout cas ngai na monongo mukie donc somela ngande commune de na lobaki donc we pena boye bon Neymar zo monga fule ko miya yo na bandaku na batu na basani na baoda na ndo ya di suka basani wana di wana so komi pena ya wana na kei yo tira bongo pona o espérer que mututa ko ka osala ngo pona yo to solidaire moi bibo savanga nga na sombela nga ki senso rasi donc c'est okende taka ki senso bolite ba pelo ngo donc c'est okemba moko o sa na ki senso na rai très peu comme yanga wa me na temsi téléma oh ngana o mela bino boleka bosela nanu
Mettre l'écran et le rawa le kekena. Ya na obit donc so kutu qui sens la bolide na rai na kati ozomona siko wana et comment so compliqué donc so bela neti qui sens bo train zo le kana lukana tem sango mais ngana okende rep bino kitana bato wana no kitana ya train na ngai toko tinga no kasango. Vraiment comprenez que Neymar wana pesi ba défi donc o peut-être muto ko salango azana été yangai ya motema Henri Mundele depuis Europe na minute za kati France aller na Brésil mais minute confirmé na kati Europe HK Diogo na Issa mon frère ozo sa attendre to lo baki donc mais to sara de cœur donc malgré mon musique mais près du cœur dans les lames non fort Pierrot Mbungu quand frère na propre dans les lames non trop donc to sara wana to développer na Neymar to betana ma solo ya Sanko Banga idéologie ya Sanko Banga yaki par rapport à ni bino bozo banga te to bolende na ko banga yo bolingo tshela biso mo eloko wana pona tel sebso ke bo banga te ou comment si au moins baloba mingi soki président orchestre Koufi orchestre pe Koufi ozomona yo biso ba ite Sanko Banga ozomona eza idéologique à to kombo ya nouveau ya nouvelle na bien est-ce que Jésus Koufa kenda évangile Koufa ouais, évangile la musique, état d'esprit la religion moroboye religion donc to tika na religion wana biso ba Bouddha biso ba méthodiste biso ba témoin de Jéhovah et ata soki ancien mo Koufi na témoin de Jéhovah au église Koufi Sanko Banga système DG to yeno na Sanko Banga pour makelele nyonso mikemke mo te ba beti na bango ba basé musala bien surtout Mikolo na yo kaka le président Félix Oazé quoi j'insiste petit bonbon de la sagesse Mikolo na yo kaye général Malik ayebi yango Pichubila Elvis Matons champagne de Paris et stage sec et 5 fois nationalité so na bois kiote en tout cas c'est na kayo za na souste zo banga te ba album e betem yo lobi ke ba chanter ba me belé na Congo enema ba grand chanteur ba bon chanteur ba bima de jour au jour talé belé ba nzembo zo bête ma dégâts ba bang sa ba chanteur ba zo bima belé mais ba zo betaka musique ya ba rakakadu tukakadu tukakadu Tchalokolo. Si y a une musique n'a pas te biso to bato ya Tchalokolo te obosani ba adieu yanga na yore sulu et na fongali pe motema pona yebi ele kiye obosani yango donc ekomaka o takududu non mais takududu pe ata ba faire rigola ba tu atana be ba chanter ba Fabregas ba la takududu te ba beta be nze moment poser na ebité oyoka bango pe ozo beta oyoka bango na oyoka bato nyonso mais bato tout ba beti na bango bien mais lo remarquer zate yo boya bango nyonso non c'est la vérité. C'est la vérité. Soit le roi Nzembo la blessure. Douleur na motema na préféré na lela kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile oh. Soit son Nzembo lokwa lelo na kanisia mingi maman. Bonjour anniversaire na ngai comme pene Nzembo maman, Nzembo liwa. Na mitali na motema o me na miyokeli mawa. Est-ce que comme ami nelongi nangana kokufa pauvre po bango bakana roro pabalisa ya na motororo ya mosolo ozu olongwe wana mama awanga yo bolingo ekitelinga mide pablitoro na kwai makale o kimya nanga nsoto ekosila awa bomengwe kominyongo komanga imoto ya yambo na prochain mobembo ya liwa po mabele eyebie obomba nzoto ya moto koleka mitema ya bato oh yo babi Neymar azala ene na direction na ye mo ando yembela so Neymar bia yemba ayo yemba ne direction mususu mena tiki papa yemba la rara azo imiter ngo ko imiter ngo mate direction no yemela mena tika ero imiter
N'est-ce ça une interprétation il y a voix ya mutu to ya nuance ya mutu mo. Mwana ya katoli ya babati baya mwana ya katoli ya baparana ya jeune fille tika kobwaka mwana o yo moko lukaki Congolais lingambo kana ya koleka ya moko boyanga choisi matata boyanga kimanga o okanga makana ngai pona nini sakina kokina yote o kimanga choisi tikanga o sko wana sko yanga moko so na imiter nani bango nde balinga ba imiter ba même muto imiter bango zakati azate C'est vrai. et bon ba voir les ba voir imiter ah ouais avant on peut monsieur la passe pour royemba yango ba doit imiter ngote non ba voir net yo au moins qui ya papa yemba facile pour no yemba ngo yango yemba yango mais misusu au moins que sobe me quand on est lié au match yango OK diembele no papa yemba et sembla que facile non kokoriko tangwe tani bana bakeke lasio oyanga bolonia kende koluka nzoka bakapuba eba kepe koluka spray ya mwana boato ozoyemba na otro na yebi ke bato baolanda biso baosepela kokoriko tangwe tani bana bakeke lasio oyanga bolonia kende koluka nzoka bakapuba bakoti pe moluka o cha salome en tout cas Neymar démonté biso ka betel biso moi qui jibe mais jibe be bon aligné ala nango moi ne presque ne mona papa wemba nga sengo bato mo yembela nga so okipo longola bango namoni okasolo kwa kubanga bosanko banga sanko banga nazo yemba bango te pona na poso yemba bango na yemba bango pona sanko banga posa ko yemba voilà vraiment pour le plaisir public au Hollande ya Congo Amérique en plus plaisir na ngai pe na sengi plaisir pe ya bato tout bazara sanko banga avec Neymar bana Soudaf Andi Lobota va dangando alobi eloko wana la promesse est une dette obetel biso no lo moya ya Jésus de nuance payende moto ya grand chanteur wa migolo te compter non Jésus de nuance azo aimara bien aza pena nzela pe pour papa m'a déjà lobaki non c'est bon oliga na sabilo na bango tu comprendre que sans kobanga yonde idéologie sans kobanga nanyo ya ibi bolingo shida ibula oyibi bolingo simo pumbwe chagrin se kangiza le koti na kati esali explosion na subanga balobaki libomezwaka moto kaka soki abebisi bikila na klole mpo balobinga te na koti fulu ata arc-en-ciel kangaka baetamperi ata uragai ekoki mpe kodevance sema Samouraï. Et tu as un habit. Mais aux autres, on a un bon point. Il faut nous y aller. Disque pas il va lelo basage ba kalade tour madai bando kenda la vinanga e commencer lokola moto balesi poison nanko azela kaseliwa denge souci absence na yo ekotinga motema ekomi obomanga mokonzi josima ya si bolingo no ekomi obomanga forza Italia putu trésor ya gracia bolingo ekakolinga. Vraiment, en tout cas, on permet de faire ça, mais ça tout cas. Fallait poupa. Non, fallait poupa faire ça boulot bien. Fallait poupa elle nini. Le rey mago. Le rey mago. Ezara nze moya ina sepela na ngozara. Na tongo tango na lamuka ngana ke musala.
na butu tango na lako na muzala ebongo na tango na songa kandako yo ngayo olingi yo sala jamne loko langai Axeline Axelina Axeline Axelina Nema bébé en tout cas nga part na nga satisfait na ebi ke public na biso ya Congo Amérique bazabe na sengo ebongo na moni otanga kaba wala da yo nga muke tonga te wana viena nga voilà ke yo be oyo bakisela biso be natikeli ya mokili elinga na keye sakana ikenge lokolo zana posa ya vio sakana kasi loko moko nakosenga elio batelaka nzoto nzoto eza moko basombaka te basalisaka te na bamenizie po yosalisa mbu ya kaniki ye Patrick Amerika Congo TV bibi yeme vraiment oya suka na sengi Koffi Olomide asuka kaka omo BBC na bebisa ndeni nema t'es sans polémique au BBC mais biso yebi ke makambo nyonso akala oni oyo tonde koestime tout ça makambo wana nyonso efasama déjà viva lango na bael mosu bamakambo non programme eza te mo BBC ok éclairci biso ya BBC ndeni nga nasengi badino nasengi na BBC te kaka Koffi Olomide te mi amore mwana ya mama ngalokola yo ndeko ndenge moko motema lisibo maloba mosala se kokolisa yo mi amore bolingo makileko tambolanga na nzoto ngo mpe bolingo ekwengainga na motema ekokabwanaka na moto kaka na liwa nakofina no te tika na meka ngai mpe nayeba sukali ya bolingo mi amore mokano na ngai te o mokano ya ala Elodie mais viens dans mes bras mi amore partir na vocal Koffi yo kera papa ya mwana motongo Koffi Olomide otaki lokola mpe mara oya mbangumbangu olani nasengai Koffi Olomide te nema vraiment c'est l'ambiance de l'émission comprenez Mouké sako banga nzoto motema ekozimondambo naboko matera yo zati melodi ya moko ekimanga ozambola ngai ze moko vraiment Nema bébé mbamino mo sentir c'est l'ambiance de l'émission en tout cas c'est pas ici public na biso ya Congo Amérique ainsi que ngai pe na sengai parce que ngane na sur place ngam na représenter vraiment public wana Nema ndionzo Thomas na mona moto nini na mekana yote motema na ngai ekangami motambo na yo batukana batutana baluka na soni mobimba ya moto etonda nyonso na bote ezali likambo bana mibali bakufa bandeko botala mazela lineti leki ya mopati pi maze aleka nzela mibali mitema mikobetaro mwana ya mama ite maze vraiment Nema soto pito salada yo obanda koyemba kaka masolo eza tellement belé na yebi ke ba numéro musu ya bemission ezali le 24 avril botika soswalia graine bozwa mkuwa bopesa mbwa botika bachofa bareserveur basaya musala batoki bakota malewa badame bakontinue boulot mais botikela vivre loyembo po matoyi comprendre que musique ye eza so musique ba tukududu takatatu takududu te ah bon date sono pe sini nini yango sortie mondiale y a album système de G sans kobanga ya vivre la musique et ba tu vas comprendre que après Papa Wemba égale Papa Wemba omoni na film na documentaire à Lumumba Mundele ana après indépendance égale avant indépendance et après indépendance ben façon pas bon côté lorsque ba comprendre que après Papa Wemba égale Papa Wemba à part sa présence physique
Mais le quoi vivre la musique, c'est la physique, il y a batouté, c'est état d'esprit. Donc, espion les Araks. C'est outil koyo mwana Tanzambe Koko Soba. Guilhem Aïndou, les mannequins de Paris. Dieu merci Ndani, Dieu merci Ndani Nkumu. Il y a Anita Kambamba. Elvis Matonsi. Président Chiquito Mouchachino. Au Japon. Cool. Willy Opele là. En tout cas, nous avons presque fait émission. Nous avons réalisateur dans signaler déjà. Neymar, question quand il y a souka pour na to chiter na biso pesa programme mouvement au le bapé peut-être des mots de la fin na yo. Question nga souka za combien de titres za un album? Bon, ngai na album oyo to titre moko bisoto. Mais nga na interpréter pe ba shinze mo ba ndeko mususu parce que yo artiste mususu yo yembi trop. Oh, mais c'est tout à fait normal. Ben c'est tout à fait normal. On lira un trop pour aller. C'est quoi bon? Et ça, il faut la voix on a couru et ça là. C'est tout à fait normal. Ceux qui n'ont pas une voix Kester et Méné. Aujourd'hui, il y a un trop il y a un fumu ou à dire bon à vida pour les autres qui voix deuxième voix ou il y a deuxième voix. Bon ce qu'on dit muto imba est-ce que ça la deuxième voix. Vraiment c'est ça vraiment. OK gars rapidement programme en mouvement ils ont et puis na mot de la fin na par rapport à ma solo nyo sotobeti. Ouais ba tout bazolanda biso na minute oyo boy ba keto tkel na plus ou moins 3 semaines pour to sili samaram na biso et tkel la maika munana kenda nango pour le 24 avril les a sorti mondial. Donc il y a album na biso et à part ça le 29 tobeta concert na Showbiz, les 30 tobandi tournée Brazza, Bumbashi, Boma, Abidjan, Angola, Kenya, on a des sites aussi, si on a besoin de quelqu'un donc à partir les 29 vivre la musique à Tobandi, ce qu'on tourner bandi. Christelle Mwaka, moi en Angola, il y a solo, bébé. Christelle Mwaka et puis na pesi mbote na batu tout bazara en Angola, Alex Fumunsi hymne national, Wechi Sambi Samangwa, Henri Moutetela, Lolé Omba le gouverneur de Minnesota, Gulin Bengi, Moussa Nyangadou le bourgeois, Choisi Matata, Jules Maswa Mandela mon pépé Yassika, Pichubila, Cornélie Malongi, Marie-Laure Yaone, Belinda Londolé, Des Désiré na Abidjan, Vadangandu Nzambe. Dieu voit tout et na pesi mbote na monga fula mobimba molokai selembao mbanzalemba livulu Congo mobimba kin moni donc bana poto nyonso États-Unis JP Wembi Coco Claudine Omana et Jérémy Wakiota Aziz Kabala donc Mango Koto Nabino, Sisi Selenge Soba de Soba. Donc voilà, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Marie-France Chungu, mon vieux Bosco Boblé. Sommes trop à la trotte. Merci beaucoup Neymar. C'était Congo-América. On a pu mbemba na sima ya caméra. Aosara musala na ndenge asela ngo malamu wana ninga asela ngo kitoko cameraman incontesté. Moi mobali au place nyoso nga se retrouvera bomonara ba image ya kitoko parce que pi mbemba azara sima ya caméra. Là je pars directement à saluer aussi ba oya ngai ba oya nga ba le karape moi mingi nde Neymar pa beti moi oye na ke vraiment directement la famille ya Yemoko l'intitulé Patrick Mbouya mukolo pena masolo mutasimbi masolo Patrick Mbouya depuis États-Unis Mbouya Kaniki en tout cas na s'appelle parce que BBM azawana donc BBM nde mokonzi nga moko na lobi BBM nde mokonzi ya makambo nyonso aya avant aya retard et un message nanga so boy to longoli yo Patrick Mbouya Kaniki. Vraiment c'est l'ambiance là, c'est de la part de Neymar.
Neymar donc Patrick Mbouya yo mo sentir kaka doki vraiment na masolo en tout cas na saluer libote mobimba Mbouya famille mobimba Mbouya wana ke directement ko saluer Serge Mbouya mobali ya maman Marcia mobali ya maman Marcia Franklin Mbouya mobali ya maman charmante Gracia Mbouya divine Emeke madame ya mukolo masolo donc Gracia Mbouya madame ya mukolo masolo vous comprenez que Patrick Mbouya donc yende motema ya Patrick Mbouya donc moto a solisaka biso ndenge sengeli Doudou Kabouya général na kati États-Unis Jimmy Lebo président kati ya kuna Juvenal Mboula wana ou de tous les temps yo vraiment motema oyebinde tozala mère tekla mopanzi na ye bamote amne belé Grâce Kalambai en tout cas boende zala moi li solo après mission ko dédié arabo et ça la vraiment bien José Profa qui simbi premier Papi Longange papa na Shadia ouais somoto Naomi Levande moi c'est Jimmy Levande na kati ya Poitiers wana donc bango nde marambo Henri Mundele yanga ami Henri Mundele ami na nga ya kati Pierrot Mbungu mon grand frère propre HK Diogo depuis Soudaf Chantilly Sefu puis ambe malobi yonaye bolingo ya libela yonaye vraiment motema donc na maman na mopanzi na mbote na mwana bino to tanga bakombo mingi yobika ndenge zalaka nango Onel Pambo yanga confrère yope zo yo de loin en tout cas mes condoléances moi frère longa moi chapeau mes condoléances à l'artiste la Pulga Messi artiste ya Ladi Esobe moko ya ba soldat ya Toseka festival Toseka bato ba sala so malamu à perdre papa nae vraiment mes condoléances artiste Messi la Pulga mes condoléances vraiment topesa ba condoléances ta émission to sala na part na yo so landiango o mona mo matanga et perturbation il y a moi étant centaines de dérangements mais on est toujours des cœurs donc ils ont un peu problème té boye ba qu'ils a valé à baka et beta na porte mutu nyonso liwat na yo kaka valé à baka na sango valé à basusi minyoko pasi pe mawa moninga saki elioteo okoyeba o pasi na yango teo paninga zoka esuwa kaboyo vraiment merci la poule qui Neymar à celle au moins l'euro banini pour na moi consolation condoléances mes sincères condoléances au monde biso tozara na ligne wana to loba to biso nyonso to perdre G1 donc passe wana to yebiango donc courage belé courage belé. Ok, là nous sommes déjà à la fin de notre émission. Puis ambe manga diana clôturer na ngai na pesi bail déjà na ba onyo so ngai bail vraiment onyo so ngai pour na aussi ça to tikeli chanteur na biso lisango nde ba benga ngo apanzela biso chwaka na elo mo ya kala ya papa Wemba et ça vraiment bien makasi. Congo America TV Congo America Congo America TV Patrick Mbouya Kaniki TV Congo America TV Congo America TV donc bana molokai boyanga choisi matata boyanga kimanga okanga makana ngai pona nini choisi matata pambani na yo nazalaka mobali ya libala soki na pesi mokongo nakomi sije ya matongi nabazaki nga mwinda ekongenga ongongongo kata motema kati ya bamoyibwa yo nani ya bomi moto yo lekue nani ya langi yo pesi mokongo. Merci beaucoup. Congo America TV, ouais. Congo America TV. Congo America TV donc Neymar et Bolandaka. Et c'est vraiment cassindera. Donc ensemble avec BBM Congo America TV Patrick Mbouya. Liboke ora la biso maje ba mona ba mona make mibali nde bazawa
Donc, Congo America TV, BBM, Awande makambo ezali, Awande artiste leka loba zwa tana yo pesela et puis mukolo chaîne azara na États-Unis. Ah bon. Bino bakolo chaîne boza. Bino bozara. Donc pour aujourd'hui, to sugi wala BBM bye 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 mango koto molokai.